Nabosana. Nangana loba na koma tina suko cha. Na lembo nga soprano te. Bonga na lembo nga soprano. Ana tiki na mama bala misatu Chara Ariane Billy Sili. Yo baby selinga ide. Na ngana loba na koma tina suko cha. Olo cha apo ngana loba bongo mena koma tina ide na ngai. Oyo te oza mabe. Ngana mama bala misatu. Olo mi mabe baby selinga da ide na ngai. Oyo ki be o biso so to ucha mabele to zonga mabele Sili. Réponse na nga suka yangwala. Merci. Merci beaucoup. Merci. Whoever that killed my father knows himself and is out there somewhere. Yes, although I'm a woman and I have no power or no authority against them. I'm a woman and I have no power or no authority against them. I'm a woman and I have no power or no authority against them. But I know that no matter what, they will come out. Nangana loba na koma tina suko cha. Nangana loba na koma tina suko cha. Nabosana. Bon, la Bible déclare dans toute circonstance glorifie l'Éternel. Donc, Nzambe moka ebi. Toi le bezate, toi na pasi, toi na mawa. À part soleil, le même jour peut-être au condamné comme ça aujourd'hui. Na Cape Town, merci. Na va mettre à Cape Town. Nabosana. Elonga la kosenga na eka ezake muto asali eloko yo alanda ye. To asali eloko yo alanda ye. To asali eloko yo alanda ye. Nzamba sunga vérité yebana to yebaka ta vérité wana kezalaki nini elekaki tozala na pe mais a reste na peace na côté ya ke bato bafinga baloba ya nature ya congolais o eza congolais ndima bolamu mutu te atosali bolamu 99% moins riera muke moko donc bosa ne 99% wana mutu bosa na bolamu nyoso mutasali na mabe moko mais ba reste in peace na nyoso na sai pona bango innocence na ngape oganga nyoso na sai pona bango innocence na ngape oganga nyoso na sai pona bango innocence na ngape oganga. Wapi bolingo oyo Yesu asenga bato balingi sete na bango babosani bolingo ya polo Yesu okondina na kondima mosala kitisa ye bazanga kopini ye balinga lokumu Yesu nzamba banzambe amikitisa azwa plasi nanga kinwekela mwakela asambisa ye Yesu nzambe monene azela desizio Pilato alinganga na masumu nanga yekongo santu alakisa bolingo na ye nana benga ye munga nana zala moninga nanga batuta tolo maninga suka basuka se na ba deception nana sala échange ya pasi na moninga na ye kutu bolingo Yesu asenga emona na
namonaka te nani moninga pase tondi bomelanga nayebisa na nayole mango moto na motaki mpe aye makambo na ye ekumba etondi bomonanga nayebisa na nayole mango moto na moto awelela aye makambo na ye nalobi nayebisa mwana mama nanga asunganga na makambo etondelinga epe ya bandi kolela ya ye makambo ebeleo nanakosunga moninga nalobi na partage na moninga asunganga na makambo etondelinga so nanga moninga yoki pasi nanga napesi mokongo ekomi nango sije ya matungio epa ya bato nani nabenga ye moninga nanalinganga lokola ye mokolmilingaka nanamema mikuma nanga nasalango namoni te na mokili oyo moninga so asala echange pasi na malamwe welela pasi nanga pesanga kimia na ye aiswe ya moninga nanga ya bisengo jésus na ye oh ya ya yesue ya ya sipe ya bisengo yo ya ya nabenga ye moninga nanazala moninga nanga olingo na yo eleki mingi na motema yango napimisi yango mokili bayeba moninga malamu nde yeso oyaka jamai na bomoya moto tika pase tandis kopesaka kimo mikumba moto olongola nga esklave nazala nakoma mosanjwe mona pasa baningola tandoto na biso omema mikumba lingaki kotungisa biso moninga ya boya azali te akozala te yesue yaya nanga o jésus na likolo mpe na se nga na mwana nanga te moninga lokola yesue yesu moninga tikaka aleki na nzela ekumba aleki na nzela shomera apesi mosala aleki na nzela malade atiki guérison yesu moninga malamu moninga oyaka jamai na bomo ya moto okwatika pasi tandiske ye apesaka kimia amemi mikumba ya moto mon ami fidèle nzambe oyo alokotaka esika bakokai kotiaka te na moto oyo amonisaka oyo asaleli moto ye nde ayebaka fitira moto yesu oyebi lobi na yo kangama na ye ndeko kangama toyi na maloba ezangi kondima makanisi ya bato eza ya kolo nzambe te lobi ya moto bobele nzambe ayebi la vie ya moto singa maboko nzambe na bomoi nanga
naboyi po ebotia virgule na la vie nanga, naboyi po ebotia virgule. Yesu nanga yebi lobi nanga, Yesu nanga simba la vie nanga, nakotalela oyo mokili elobi te o, nakotalela oyo mokili eseki te o, ngai kaka na Yesu. Nakolila ya ana nanango yebaki kobotama samila mabomba miya nzambe naliziba betista na nyango yebaki lobikwa mobeli mobele Yesu mobikisi na ye tawitina kati zamba na yebaki ete bokonzi ya Israela ekopesa mbela na moto pamba lokola ye nkobanga te kolenga te nzamba yebiokotaka na yeba bwakama atombolaka bango mokili ekamwa lokola Joseph bandeko na yeba tekaki ye kasi nzamba tombolaki ye na mboka moboya nzamba yo nani akoki koyeba omoi na Yesu nanga yebi lobi nanga, Yesu nanga simba la vie nanga, nakotalela oyo mokili elobi te o, nakotalela oyo mokili eseki te o, ngai kaka na Yesu. Lobi nanga na maboko nzambe, Yesu nanga longela napesanga assurance à la vie. Lobi nanga na maboko nzambe, Yesu nanga longela napesanga assurance à la vie. Nakangama na Yesu lokola batime akangamaki na ye, batima bangaki na ye fulu ya bato te, batima lengaki na ye malobi ya bato te. Wakanga mwana na Dawidi kisanga kape Salomo na kolanda elobi mokili te, se Yesu yebi lobi na ngai Yesu. Je suis un peuple mis à part. Oyanga ifungo la prédestinée na maboko na nkolo obaloyo. Akebanga depuis l'éternité. Yanga na ye ekosuka wate kino seliwa. Yozo bonisa la vie na ngai ndeko butu na moyo. Yoteli ngai mitambo butu na moyo pona sambwa. Oh oh natalisi yo ekulusu na nkolo. Na nkolo kota longisa kinga. Yanga ye la vie na maboko na nkolo. Oh 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 oh. Lobi na ngana maboko nzambe. Onalingi na yemba bolingo na yo oyo sala kelekela kanga solo Yesu za bolingo. Onalingi na talisa monene na yo oyo sala kelekela bato solo nzambo za bolingo. Nanguya na yo kela mokili okela moto nelilingi na yo solo Yesu za bolingo. Moto mitambwisa mi mabe
akomi kokima yo yo moko yekoluka ye okoyoka na papa solo nzambe oza bolingo masumu elekaki mingi oyoki mawa ya bana na yo olati nzoto ya bomoto oye kokufela mokili makila yo sopa yango nde couverture binanga na mitika refugie na yo pone mobateli nkolo yaya yakata masale na yo nani akokotolanga yo otalisa bana na yo kotinda basage babadela bango mema biso na maboko tonyata mabanga oyo ya mokili te couverture ya bilanga yesu yaya papa alalaka te mpona bana na ye yo nde mobundeli nanga defanser ya ntango nyonso intervention yaka na retari te se yesu yangai yesu seyo yesu nanga lakisangela mbala nzoto balemini na ngai ozipa benemi na yo soko simami na yesu yondo bombami malamu yesu na mitiki epai na yo mobateli nanga orasio nayebi epai na yo nabanga te nayebi epai na yo sekirite nanga komi na yo ekosate soki okobatela te nani mosusu akobadelanga yo makasi nanga yo nde assurance yesu olalaka te onimbaka te yo nde sekirite basantwe oyo yobombi nani akobotola ye yesu na maboko na yo nani akobotolanga yaya lokola daniele nanibula bankosi ye nzambe yo nde kuverti na ye oningami kati na nkolo malini oyo natalisi eza bagéant baproblème oyaka na bomo ya bana nzambe soki osimbami na yesu osipami malamu po yesu nde kuverti esipaka balili mato ya bakristo wapi bolingo oyo yesu asenga bato balingi sete na bango babosani bolingo ya kolo yesu okondina na kondima mosala kitisa ye azanga kopini ye balinga lokumu yesu nzamba banzambe amikitisa azwa plasi nanga kinwekela makela asambisa ye yesu nzambe monene azela desizio pilato alinganga na masumu nanga yekomo santu alakisa bolingo na ye nanabenga ye nanazamaninga batuta toloro maninga sukasuka basuka se na badeception nanasala echange ya pasi ninga na ye
kutu bolingo esasaka emonanaka te nani moninga pase tondi bomelanga nayebisana. Ok, donc communauté congolaise a tout ça invité à ma respect pour notre Kunda Soleil. De 50 mia na famille et de tout bagage de Komoko, tout ça le président Philippe Zamalek, tout ça dans le crocodile, Marcel Chamalela, c'est ça tout le cas qui c'est Kachunga, donc le biquet together avec toi Soleil, donc toi together et le Komoko ta mala mosala pour ça na toi na pasi, toi na kanda, mais kanda na mutoye bangote, mutomo na ngote. Mais papa, kimi ozaki nango na batu, kama malamu osana batu elanda yo. Na mwana koloba te, nazaki maloba, je manque de bon à dire, mais nzambe aza na yo. Et mabela bakoko yamba yo. Allez,
Pasteur Azate. De combattre na biso. Soleil azalaki mutu abatuka nde bozomona ezosalama esalamaka ndenge wana na coutume na biso na Kinshasa na Congo ezalaka ndenge wana. So na Lubumbashi pe all right promesse ate. Eloko na ngi na loba bopesa temps famille a kunda ndeko na bango po temps eza mingi te. Na kobenga nanu président na biso soki aza likambo koloba soki aza likambo koloba te nazo asali nini président na tozosonga toza na minute ebele te nazobenga Sylvain lokola moko na moko Sema discours, hapana kuria. Sylvain, Loba. En tout cas, vraiment. En tout cas, vraiment, je suis très brisé de voir que mon frère Akoufi Naliwa Oyo Ezaki a été. C'était encore trop tôt pour Naya Kende. Mais le Roland Pesaka, le Roland Pesaka, il est Moutazouaka, toko respecter ka liwa ndenge yaka. En tout cas, vraiment, mon frère était quelqu'un de très fort. Azaki Mutumoko, il y a détermination ébélée. Et l'on a la kosenga na eka ezaki muto asalié lokoyo alandaye pour justice ensemble et salema. Donc je n'ai pas beaucoup à dire et aussi je remercie toute la communauté bonenge bolakisi bolingo sa poste nabino. En tout cas vraiment je suis très impressionné de voir que mon frère était quelqu'un reconnu dans le niveau aboé. Vraiment je suis très ému. Je n'ai pas beaucoup à dire. C'est un peu ça. Merci vraiment à toute la communauté pour le support. Merci vraiment. Ok. Coco dit frère. Et si là où tu es, maintenant il va là-bas. Maman. Aya. Nabana.
ke malamu papa liwe eza nzela na biso soki eza mokano nzambe soki mpe eza ya nzambe te ye moko nzambe asala justice nzambe naza na confiance ya nzambe nayebi ata lelo te lobi te mais un jour Marisbeck eningana mpona liwa na yo papa ozala toujours gravier na motema na ngai na obosanaka au jamais Soleil. Adieu papa, que ton âme repose en paix. Baliloba. C'est something. Depuis moi na oloba awa. See that it's too hard to. Daddy, today you taught me how to be strong and I can defend myself on my own without you. Daddy, I won't disappoint you. And I will make you proud. But I promise you, and I will make sure that whoever that killed you will pay for whatever they did. Daddy, I love you. And Queen. Ok, depuis un mois sans. Kaoyo, baboteli abiso boy. Yeyo, boy na biso yeyo. Ba yepe bakunda, ayepe akunda papa parce que babota na emwana. Ede biso mingi asali musala makasi poto kunda ndeko na biso toko zongise simate. Alo bapeli loba akunda ndenga bandi na biso tina suka ndambe apambola ye. Mama yaka kote. Okay, je dis, I just thank God for everything, and I don't have much to say. What I'm going to say for the moment, I recommend everything between God's hands. And Papa, let me say, paix à ton âme encore une fois. Yeah, baby, stop. Baby, C'est samedi for father. I don't know what to say. Papa, il passe away. I love you, my baby. Please don't give up. You my father. I'll never forget you in my life. Amen. Rest in peace. Huh? Rest in peace. Bless you. Okay, thank you. Pastor Sikoyo pastor apesa losambo toka na mishi tobondela. Yoka tobondela. Pardon tobondela. Tobondela. Seigneur, nous te disons merci. Nous croyons à ta parole qui déclare de la poussière nous avons été tirés, de la poussière nous avons retourné. En ce moment où nous voulons retourner le corps de notre bien-aimé Soleil, nous te disons merci pour la vie des Soleils. Que ton nom soit glorifié. Tu es l'alpha et l'oméga, la louange, la gloire, l'honneur, te sont séparés na kombo na Jésus-Christ. Amen. Amen. On va faire descendre le corps du Soleil. Message eza moko ya suka tozokitisa Soleil na mabele oyo aza na nyongo ya Soleil aya aluka biso lokola famille na ye toyeba ndeni tokosilisa oyo pe Soleil aza na nyongo na ye aya aluka biso lokola famille toyeba pe ndenge nini tokosilisa toboyi na nsima o akendaki na nyongo na ngai o ngai naza na nyongo na ye soki oza na nyongo na ye yaka koloba liboso ya bato mpo azokende okomonaka ye lisusu te amene mokili mobimba kumaka aleluya ana nzambe ya mama aleluya
Angalia chini hapa ili na donc elle a dit na commenter to aussi kokunda soleil to kunda soleil soleil tiki biso ke boko za réaction batou non ça boza réaction batou ndenge bat ba oloba to zali awa donc na bosana même heure. Ilangeli ya Zali awa Marty Chamala, mon vieux, je dis pour la présence solaire tiki biso te pendant la soleil réaction na yo malobane zali ni émotion na yo pour na likambo munene comme soleil malamu na batu ali comme na motu te soleil ambaka mutu mais il veut d'une quitter toto kokunda réaction les amis pour la makambo saison le merci. Bon, après tout, les aliwa, ils ont passé dans mon thème, liwa soleil a couffé trop jeune, et suivi son yoso, et en gros, libre, tout ce qui va misala dans biso to ya pour kundaye. Bon, azaki jeune moko bien na communauté congolaise, liwa yaka, et pas ya batu nyoso. Tous à la montée, maman, la mokaka supporter, mais tout le monde qui m'y a ezala. Merci Banzamba Pambolo mon vieux, merci pour l'intervention. On est là donc, Toba la kaka, comment? Toba la micro,
toba la micro na sa triple kazalia wa triple kazalia qui se kachunga bo mona batu ba tiki durban pona kokabana sole atiki biso déjà mais quand même na basuka pona bato to zala ki neto ko la pe ko la mokane merci triple ka émotion na réaction na pona les kamene komel biso bon ezala ma wa regret tala mutu az sole azaki ma mutu abatu moi to se déplacer to ti musika pona e singa nzambe que son âme repose en paix nzambe akena e po azaki ma soda makasa débat tchabwe balaki mi balete awa tout débat est en deuil quoi. Pour la libota, pour la communauté, pour la bataille, ni conseil, nos copés, pour le moment. Bon, pour la libota, famille tous à la unie, mais pour la communauté, bon, moi, je bolingo zala, hein, biloga boye bien té, dans tous les cas, dans ma matoi propreté, tu as qui mboka, mon paya, tout luka, tout salisana. Biso na biso trop ça sur ma bé, c'est pas bien. Selon les nazo quand même, je ne confirme pas. Ce qui est bon, ils ont bien té, mais nyoso, nous avons mis toi yebi, tu tires nyoso, nous avons boga nzambe. Ok, merci triple Eric tozaliawa bozo mona tozaliawa commentaire non réaction non douleur tozanango okolo bani pona liwa makasi parce que na benga ke soleil général ala général amboko donc azanga te na ba pasi auta pa Marisburg ti dirban à soutenir biso dernièrement avant une semaine à kufa toyaki matanga mo awa yem tachela biso carburant ozonga dirban donc tina yo kiliwa na ye na lili neza boyfa na ndi mati nzambe donc a repose campé nzambe pas songa famille na ye bazana kimia merci nzamba pambolo papa tozali na mettre likofi à papa soleil tiki biso soleil motabatu soleil kamna motute atiki biso eloko elekel biso pour nos réaction non ajustement non olobani pour na likambo amene komel biso. Merci maman pour na parole au pesinga nazoloba la mission à communauté la mission à famille et puis la mission en Nzambe vengeance ezali en Nzambe soleil azali parfaité mais soleil azali papa social Moutola Kisanga Deben, c'était soleil. Matanga ya batutu ya Deben, tobanda otambola elongo ngana ndekonanga. Donc papa social accueilli. Mais Nzambe o ya likolo, nde ya bi vérité na mutu o ya kofi. Comprenez mon émotion. Je vous aime tous. Merci. Nzamba pambolo papa nanga. Merci tozo konseka konini. Merci chamala zwa réaction kuna mais zwa kama lobata batu. Oui, là, on est là. Bonjour. Bonjour d'Urban. Mon délégation d'Urban, Batiki Soleil était together toujours. Là, c'est Claude Meyata. Azali, papa Claude Soleil, Tiki Bisso réaction. On a les caméras comme et en tout cas, il y a l'obésité parce que ça passe si mingi. Kobungi ça jeune de Soleil. Jeune Morazala qui vraiment très social. Azaki pena parmi bateau bazaki kopesa bandeko na bango misala awa na Durban. En tout cas ils a passé. Mais nde balobaka ke nzambe nde apesi ye moko azwi donc gloire ezongi pa na ye. Merci. Merci papa Nzamba pambola. Todo tambola toujours au moins to tambo sa caméra on est là toujours d'Urban, June à la vie est là, June à la vie. Soleil Tiki Bisso, toi qui prends la côtique vraiment dans ce métier, tout le monde est sauté, les cambons ne comme les réactions, agitation, émotion, les cambons. Merci. Premièrement, mes condoléances à la famille biologique qui vient à Soleil. Et deuxièmement, Nabamasa, Bandeko, communauté congolaise. Et ça, bon, la Bible déclare dans toute circonstance, glorifie l'Éternel. Donc, Nzambe Moura Ebi, toi le Bézate, toi na Passi, toi na Mawa. À part Soleil, le même jour, peut-être condamné comme ça aujourd'hui. Na Cape Town, merci, na va mettre à Cape Town.
Oui, merci papa. Soleil atiki biso, soleil zaki papa social. Atika rabat natanga likambote, soleil zaki kamla motote mais nzamba sali qui a permettre que soleil atika biso réaction na yo pour la communauté, pour la ndeko atiki biso, pour la famille. Merci beaucoup. Ouais, merci vraiment. Mais minga kolobezati et ça les biso passi. Les deux amsusu bazala ma respecté ba uti musika na Durban pour tout cas pour na tout support soleil parce que azamo kona biso. Donc aussi en cas famille choisir tes amis comme Nzambe ouais baza makasi parce que ndeza na selon biso to la saka support na biso parce que azamo ko na biso atiki biso mais ko le bezate ouais merci beaucoup papa Nzamba pambolao nela bozomona nozwa bozomona o mwana ya soleil atiki yeyo nangina ne fiske te loko moko bébé chéri soit forte papa tiki biso ya mokana nzambe nzambe moko ayebi apesa boto naka mais fungola papa motema moni okokoloba na communauté congolaise na bato balandi na famille merci de battre loko mo bat bayoka. Well, I don't have much to say. The only thing I can say is that whoever that killed my father knows himself and is out there somewhere. Yes, although I'm a woman and I have no power or no authority against them, but I know that no matter what, they will come out, you see. And I have faith in God, and the only thing I can say is that he must go in peace. That's the only word. She's here? Yeah, she's here. I'm not sure. She's somewhere around. I'm not sure. I'm not sure. Okay, thank you. Na sabozo mona o ba anti o ba soko accompagner mwana likamuni bokolo ba pona communauté congolaise na ndeko atiki biso soleil za likamuna motute motema kofungwama likamba bato za likamba soleil bokolo banini pona liwa soleil au revoir bo pesa poto so kabane bato mona eli société na liwa na e surtout nga esalinga pasi makasi aza semeki nanga grand frère mbala nanga eloko pe ya olobeza te me moto ya bomi ye makila na esala ekanga place aza wande na naloba yango mobali naza mbala ngai yeyo awa telemi wana oyo alati wati jakata noire ya kuire mamango zali kambongo loba matisi bengilanga photo pe photo yes naza mokamba olobebele te eza pasi kobungisa yaya oyo nyonso akoteli ye mpo na koboma ye nzambe ye moko akopinir bango atika bango te eza na buto eza na moi akende na bango na kombo na Yesu Kristo mulimu na ye vanda na kimia olobi naloba nini soleil etiki biso moto abomai soleil yi toyebi ye te me baosuspone je na biso nani oyo soprano me ve soprano komone boye eza inosa ngai nalobi na bongo nabangaka ngai nazalanga mbela minu mibale naliembonga soprano te bongo naliembonga soprano natiki na mama bana misato Chara Ariane Billy esili yo bebiseli ngai ide na ngai naloba nakoma ntina suka otya ola otya apo ngai naloba bongo me nakoma ntina ide na ngai oyo te oza mabe ngai na mabala misato olobi mabe obebiseli ngai da ide na ngai oyoki bien oyo biso nyonso toutya mabele tozonga mabele esili réponse na ngai suka yango wana merci beaucoup merci Merci beaucoup, Bandego Balandi. Juste, c'est Arnaud Toumbachio. Je présente sur Système à Lumière. Comme je dis merci à Marquis Chamala. Et les lots, tous en a 14 ans de soleil proche. On a combattu le solo, comment la chose a commencé jusqu'à la fin. Mais tous en a moins de 20 minutes pour tout le Bélamaremont. Donc, Bon, donc, la minute, je crois que
faina éclairci makambo pour jour soleil à Koufaki avant Skoufa direct que bozo mona sala na Facebook avant on a to benga na enaye na katabar ezaki na Frankie bazaki wana ba utu swana na soprano na Jacques Peter sikoyo nde azaki petit ya mon confia wa azaki penepe na soleil Jacques wa uto beta masasi siko te Jacques azate grand frère à Peter. Grand frère Peter. On va discuter après. Jacques na soprano bakei batiki soleil na Peter na Jody et c'est comme après quelques minutes Peter déplacé. Ndé soleil na Jody baye na médecine. So boye bibar mo za médecine. Tant baye okuta na isusu na soprano wana. Soprano zaika na mundele na ye. Mundele wana za voisin ya soprano. Bakutani soprano tiki isusu soleil wana akei. Tango akei soleil alungu wana ake kibana. Après kibana Peter eko bengai. Nda ye na Saki. Saki wana eza bar côté Claude Asalaka. Nde bakutani wana. Nde sko Peter nda zuye ake na ye kuna. Déjà soprano na équipe ne mobimba bazai déjà kuna. Donc cela veut dire que nos soprano a bongsaki déjà ma solo pour bamba koma na Cubana et na place au bazalaki kuna pour esika au soleil akufaki. Akufaki ouais, eza bon. Donc ngai sikoyo na tongo to na yoki sang. Na yeba ke bazaki bango nyoso. Na tongo na benga mutaboso na benga keza Peter. Na yebise makambo na zoyo keza solo to eza lokuta. Peter yebisinga ke kando zoyo nga pena otoyoka na tongo. Ni na yebise te yo za ina soleil. Na soleil alobi bazana bozana ye. Komo zo loba oyebika na tongo. O to kabwana na depuis ba 23h. Ba 23h. Ba 23h wana tutikali komona na sute. Er na yeko benga ye verba. Ine soleil yebisinga akenda. Plein d'excuses, Marquis Chamala, tout ça na image moko ya soleil, tango azalaki na station. Confirmez biso nous image wana. Qui le prenait? Na la banda kozwa image wana. Naza na confirmation image wana te. Mbeso otali image wana na makambo elekaki le nuit ya vendredi samedi eza bilamba moko te. Oh, on a vidéo, on a déjà vidéo ça m'a kala. Oh, bah discuter avec Indien wana. Indien ya mwasi. Ils ont déjà kala. Vous comprenez? Ils ont rien à voir na makambo. Rien à voir na makambo. Ils ont ka balingi ba coller pour na ko masquer. Balingi ka ba coller mais normalement ils ont rien à voir na makambo. Merci beaucoup. Moi, je mérite peut-être tous version nayo parce que aux amis placés au yebsabiso makamyo sont les kaki mais tous na version ya yemoko soprano wana photo luka ndenge to zoyer pour yebsabiso version naye officielle yaye wana zaye o eza version nayo et puis tous sont en considération. Marquis Chamalela, je sais que non le montage sera assuré, il va faire le montage très bien là et puis batbaroyo kayo na YouTube partout dans le monde batba comprendre. Mais moi je m'irai encore potos la mukuse liwa ya soleil et outi wapi eza et outi pas ya nani cite les noms soki oza kobanga mutute. Non ngana obanga mutute mais na lingi na lobande boy soki soleil azaki na soprano na Peter era zoko ya babeti masasi bango soprano basalaki nini bakena bandako balali batiki muto akufa ti lelo téléphone na soleil mona inte wallet à soleil mona inte. Donc c'est ça, moi qui ai déjà compris, Katos a dit, esa question, oh tout n'est pas batou. Donc Marquis Chamala, merci beaucoup. Torozon a soupita Maris Beck pour tous Katos pour allober biso intégralité ya masolo wana nengezali. Merci tous en enterrement comme vous le voyez, nous sommes dans le cimetière, dans un cimetière déjà. Donc merci à tout le monde, merci. Tu as énergie quoi? Énergie. Yeah.
En même temps. Alors, la vidéo pesa par rapport. Pesa par un ming déposé coquille. Coquille, pesa. Yeah, merci tous à la délégation d'Urban. Dans sa bozo monaka bino monko d'Urban tiki soleil té. Na bana ya zet azaliawa. Ya zet réaction na yo pour na matanga soleil émotionnel. Bon, en tout cas, naze émotionné ngamo d'abord na perdre ici na Jobu. C'est boye bien kufaki na Jobu 3 semaines na ekaka. Na matanga na opanza mo pe lelo na Diba, matanga ser na ngai lili. En tout cas pour le soleil. Soleil mutabatu donc na mito minga on battre parce que asa mutu abatu mais niveau na moneli ya et quand on bien té. Pour ça mutabatu. Na mité na lo bana finité mais dibande yé et salike et vimbisi Marisbeck. Nenga na yebela soleil. Normalement diba na Marisbeck vimbi mais intara Marisbeck ba muké mais diba na yebele. Tu as petit dans tout bazar à mettre bazar tout ça donc et puis ça passe so Marisbeck na mito soleil mutu dabino bon mon est bazar ma trop shake mais tout ça merci trop. Merci beaucoup. Nous avons besoin de la présence à Malek au banane bandela makambo oyo atira ki soleil té donc avec nae bane baneti na suka tozomona ayepona ko pesa soleil au revoir. Le président Zamalek est là. Bonjour, président Zamalek. Oui, bonjour. Oui, papa, tout le monde est soleil à Kibiso. Oh, papa, de tous les jours, de tous les temps. Nous avons together. Tant pas qu'on fait quitter, up and down, malgré le sacrifice, malgré qu'on finga, au supporter qu'on a monté na souko et qu'on tique na libulu. Réaction, ajustement, pour les cambas soleil. Merci. Non, soleil, reste in peace. Reste in peace. To pointer Moussapi et pas Moutouté, mais prière na monsieur Zarara. Un jour, nous avons la vérité yebana. To yebara ta vérité wana que salari nini le kaki to za na pay. Mais reste en peace. Na côté ya ke batu ba finga baloba et en nature ya congolais. O eza congolais ndima bola Moutouté. Ato sali bola 99%. Moi rien amuke moko dans bossa né 99% wana muto bossa na bola munyoso mutasali na mabe moko mais ba reste in peace na nyoso na sai pona bango innocence na ngape oganga. OK, merci. Merci président Zamalek, merci vraiment sentir pe baza sentir na kanisa vraiment sentir pe zali awa nenga mabete mais tout sepelité na liwa ya soleil tout sepelité atamuke taka tolonga musika di bantu eti Marisbeck mais bon na nengi pena bakundeli soleil na nengi to bana pena to neto lingela eti zo point tout sepelité pena tout sepelité atamuke. OK, babi sentir bango bazali awa merci maître tala pana to moni amour bosali bien so bozali awa pour na liwa soleil réaction na juste la Cruz système à lumière merci pour la parole c'est peu magas donc esh même ni to andika na pasta mutema liwa soleil bon bando binda ko manage makamongo bien te na ndenge banga bakundela e so le ça di bante je pense pas que ngeli kabwe akar moko bazuela ki mutongo donc na niveau soleil na ndenge to ebele fallait pas bazwa car na bazaki fort à Diba mulunga Diba ndango ndesalika bazwa tama corbia ko représenter ta qui était o akufipe ata mona makam c'est pas dans la communauté na biso donc surtout à Diba donc sali bien merci Marisbeck quel que soit donc tous les là ensemble de partager ensemble to bi lo on de ko faisait bien mais il faut kingeka et kinge fait l'homme donc maele merci vraiment nakasa bozo mona tozo ngakuna bo mona to pesa quand même au revoir balinga bakunda soleil batele kuluza libaya lungwana ndo bala free bakotele soleil kuluza libaya te libaya sai baboti matiti eboti libaya ko vika
kanyama mutu munene bakotela lokoke na pikolongo na kenango oyo libaya kanyama c'est un homme reporter kanyama aibo libaya botela mutu kuluza libaya esabana ndenge aza mutu munene kaisa bosanga sonye take présent le respectable kaisa botela kanyama kuluza libaya jesa kwa mala jesa kwa mala douza kuta libaya oyo bosaba black nini bakomi pe tozali awa na ye moko MC leader omonaki ti na suka tiki te aza toujours ka pembe na soleil. MC leader réaction na mpona liwa ya soleil émotion na ona douleur na mais pas si fort tala mettre ku fara donc eza mama nzambe aux important non oileki nzambe mo rebi mtu asali maramoa mo rebi mais ne sera inchallah na boka nzambe a mettre toutes les circonstances a ebine nzambe soki bobe pona mbongo kwa bezo mbongo ayiki na famille kwa bomi azo mbongo na famille la moi bien comme mninga pona mbongo donc so me pona mbongo na sanelo mo te jamais ko mo pona mbongo bato mo na lunda pona mbongo ba vivre te ba bela maboma msu bateka misapi minga lobeza to na cimetière mwana membre leki ya papa noko na biso yo do kundie do minga lobeza te pas si fort. Merci beaucoup MC. Bipo na soleil mutu na biso soleil aki kaka boye vraiment toki passe makasi mais mutu asali likambo oyo penza akuta soleil si kaza nzambe alimbisa ye na nyonso penza o asali vraiment toki passe makasi vraiment asali mabe makasi. Merci nakasa ndeko nanga soleil katiki biso atalo basuka pona toka bwana soleil. Ouais, donc na pesi na nous le sako parce que wana azaki général munene pona ngai. Donc azaki pena soda nae na yaki na utaki jobu na yaki lobi na tongo pona kukunda soleil kanyama. Donc asala trop na vie nanga to partager ebele. Ce que je garde de lui aza homme social et puis généré donc que son âme repose vraiment en paix. Ouais, ndé loko o na roti koloba.